Quand les juges les... Vous avez vu ou pas? Bachouker na te pose bomoni mwa mwasi oyo mindele comme balinga kobota te bana mama babotoli mwana ne aza na 7 mois mwana ne aza na 7 mois s'il vous plaît comme balinga kobota te balinga kozwa bana bato balobi mwa mwasi aza na dépression babotoli mwana na ye mwana ne aza na 7 mois alingami boma beti mutu na vitre nde bomona naza na pota munene na mbunzu aza na pota ya munene na mbunzu bana mama komema zemi eza pasi eza problème makasi ya nesi nga oyo nazolobela bino mama ya bino ya Chouker oyo nazolobela bino soki na bandi yango bana mama naliaka te soyi nde soyi kosanza nde kosanza tension nde tension ya nakangaka motema boti na kekemba ye na maternité piu bongo lelo tolobi bakobotola ye baloba naza ya dépression ata bino moko mwa mwasi alobi ifo amiboma mwana na ye fo bazongisele mwana na ye u mwana na ye akokende hôpital te andimi amiboma tolanda video tolanda ozela Pourquoi ils avaient pris mon bébé, madame? Non! Non! Non, madame! J'étais avec mon bébé. C'est mon fils. Il était avec moi. Il était avec moi. Bon, il y a 15 jours, il y a une semaine. C'est vrai, j'ai pas touché. Il y a une semaine. Bon, vous avez pris mon bébé, pourquoi? Mon bébé, c'est mon vie. Il y a une semaine ou 15 jours, il s'est passé quelque chose. Oui, mon bébé, c'est mon vie. Les pompiers sont déjà venus. Mon bébé, c'est mon vie. natena nu pose mwa mwasi azolela mwana na eza vi na ye bamama biso na poto bana kama mindele oyo balingaka kobota te balingaka bana bato nde babokola nde malamu baya bobatela baoyo yo nzambe apesi oyo ya batela ye na nzela komeka obende litoi te so komi na ndako benda ye litoi bana mama ata asali mabe ndenge nini kobeta te na nzela so komi na ndako beta me na nzela kobeta te pourquoi parce que soki babotoli ye eza pasi pe douleur ya mikolo na mikolo bana mama bobatela batrésor caché oyo nzambe apesi bino botala mwa mwasi oyo ndenge azolela bebe na ye eza vi na ye bebe na ye bolanda azoboya bebe na ye bozongisele bebe na ye bino bolingi kobota te bolingi komela milangi bolingi kobota te bolingi kaka kozwaka bana bato bokofanda ya bandako na bino ya minene bolingi kobota te o ngai na kobotaka na ngai te ngai nalingi kaka nabokolaka bana bato pourquoi bana banoire nde bakomi bana na bino bozongisela ye mwana na ye aza aposa mwana na ye azolela mwana na ye bazolinga kozongisele mwana na ye te Chouker mwana mwasi oyo alobi akomiboma pasi ezalaka ya zemi oki oloba ya moto écoutez-moi ya nini yango pasi ya zemi yobi pasi ya zemi oki oloba écoutez-moi Laissez-moi vous parler, madame. 2 secondes. Vous me laissez vous parler? Je voulais pas aller à l'hôpital. D'accord, on a compris. On a compris, madame. Madame, on est que tous les deux avec mon collègue. Oui. Hein? Vous nous entendez? Oui. D'accord. On va essayer de se détendre. Hein? Vous avez une clé là? Ah oui. Oui.
juste. Ça fait mon tête. Madame. Je voulais mourir. D'accord, madame. Quelqu'un qui n'est pas vu. Madame, écoutez. Madame, nous, on n'est pas là. Ndeka comme quoi azoba. Azolela mwana comme quoi azoba. Bozongise mwana eh. Bino bolingi na bino kobota te botiaka mabende partout. Bozongisele mwana ye. Bozongisele mwana ye. Botala bandeko na biso ya Afrique. Botala ndenge tokoma bazoba na poto. Tokoma bazoba na poto. Ça va bouger plus que la première fois. Oui. Ok? J'ai souffert pour mon bébé. D'accord. Beaucoup souffert. Voilà. Mais oh, madame, je compatis avec vous, il n'y a pas de problème. Hein? Ils ont même pris mon Moi, c'est Kevin. C'est Kevin, moi, je m'appelle Kevin. Vous vous appelez comment, vous? Je suis Kate. Kate? Oui. D'accord. Eh ben, enchanté. Enchanté. Toi, Et ils madame, ont pris mon bébé. Pourquoi? madame, Pourquoi ils ont pris mon bébé? parce qu'il y a dû avoir un souci avec votre mari, c'est une histoire... C'est Non, pas mon mais mari. madame, c'est un peu une histoire compliquée, mais on sait que vous avez été la première fois à l'hôpital, c'est ça? Oui. Ils vous êtes allé à un moment à l'hôpital, vous êtes rentré, il n'y a pas eu de changement. Ma ouais. Oui. D'accord. Donc là, c'est la deuxième fois. Nous, ceux qui nous ont appelés, ils sont au courant de votre histoire. Et là, vu ce que vous avez la petite tête, ça, ils nous ont dit que la deuxième fois, ça va plus bouger. Ok? Vous nous avez entendu? Oui. Donc, Kate, ce qu'on va faire, il y en a plein pour longtemps. Les services à l'hôpital, ils sont au courant. Non, je suis tranquille chez moi. Madame, Je vais non, voir madame, mon bébé. il n'y a pas de souci. Non, Il y a pas de souci. je vais voir mon bébé jeudi. Jeudi là, je vais voir. Voilà. Je suis tout. C'est ça. C'est bon. C'est ça, il n'y a pas de problème. Non, je voulais Mais voir. par contre, madame, Je madame, voulais pas aller à l'hôpital. madame, Donc, je suis bon. non, mais ça, on a compris que vous ne voulez pas à l'hôpital. Mais nous, on est réquisitionnés juste pour faire l'aller-retour. Il y a juste... non, mais vous avez vu ce que vous avez... Aboyi na ye bopese mwana na ye. Oui, je sais. Bopese mwana na ye. Ata aza liboma ye mutu amemaki mwana na ye. De 1 mois ti 9 mois. Ye nde mutu amemaki mwana na ye. Bopesa ye mwana na ye. Ce soir, vous... Oh. Bandeko na biso ya Afrique bomoi nde tosufraka ye. Surtout soki mwana mwana aza teti deja sa akoli. Likamuke ka la police. Likamuke la police. Bomoi nde tosufraka. Mutu azolela mwana ye boye. Bozongisele mwana ye. Madame, vous m'aviez dit que vous l'écoutiez. Je ne peux pas, monsieur, je suis mal de mon corps. On comprend ça, madame. Mais nous, justement, on est venus ici, on ne peut pas faire retour à J'ai rien. beaucoup souffert, monsieur. Madame, J'ai beaucoup souffert pour mon bébé. on sait. Et justement, les choses, si vous faites transporter... Bopese mwana na ye bino bochacha bamabende na nzoto na bino boboya na bino kobota. Omona mundele mobimba mbongo ebele me aboya ne kobota. Afanda na ye kaka. Pona kozelaka bana bato po abokola. Kindoki eza na mboka oyo. So bazwi mwana na omema ye mbangu na église. Je ne peux pas aller au pizza. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Madame, Je ne peux plus. Je suis tranquille. Je ne peux pas aller au pizza. Nous, on ne veut pas vous embêter, hein. On veut juste pour vous, là, le cran, on Voilà. veut juste le voir un médecin. Non, laisse. essayer de C'est juste ça, nous, on ne veut pas vous embêter. Hein. Mawa. C'est juste pour ça, là, c'est clair, en fait. Laisse, je suis Et en fait, on va juste à l'hôpital, ils soignent ça, et vous rentrez ici, nous, on sera plus là. On vous laissera tranquille. Après, c'est terminé. Non, je suis tranquille. Aboyi na ye bopese mwana ye. Aboyi na ye. Non, ça va. Bopese mwana mawa nzambe na lola. Nzambe asunga biso na bamboko toya oyo. Mboka mobimba toya. Ba problème c'est problème. Madame, regardez. Écoutez-moi 2 secondes, madame. Kate. Il y a quelque chose que je comprends pas chez vous. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Oui. Vous voulez de l'aide. Vous voulez de l'aide. Oui. Hein? Il n'y a pas de Pas problème. mon bébé. Et bien justement, on va vous aider. On va aller à l'hôpital avec vous. Comment vous m'aider? On va leur expliquer. L'hôpital de Villefranche qui ne voulait pas m'aider. On va leur expliquer. L'hôpital de Villefranche qui ne voulait pas m'aider. On va leur expliquer, ils ont compris. On a eu un dossier pour vous. On a un dossier qui est à l'hôpital. Ils vont vous expliquer la suite. Hein? Allez, on est parti. Non, je ne peux pas rester. Bon, madame. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas. Bon, madame, vous m'écoutez maintenant. J'ai Oh, vous m'écoutez. Là, il y en a plein qui...
Hein? Monsieur, Ça fait un quart d'heure qu'on essaye de parler français. monsieur, Oui, j'ai compris. attendez-moi. Oui, Attendez-moi, je suis mal. oui, mais moi aussi je suis mal. Vous comprenez, je suis mal. Je suis mal dans mon corps. Eh ben, justement. Il est mal. Venez avec nous, on va vous aider. Non, Eh ben alors. je ne vais pas aller à l'hôpital parce que j'ai déjà allé à l'hôpital quand ils ont déplacé mon bébé. Bon, l'hôpital, c'est pas Vous voulez qu'on change d'hôpital? bopesa mwana na ye azolela mwana na ye moto alingi mwana na ye amemi zemine de 1 mois ti 9 mois ezawa 1 mois ti 9 mois ezawa kosanza maladi tension malili moto aliaka te soki na monoko esili pardon bopesa mwana na ye azolela mwana na ye babotoli ye mwana na ye 7 mois yaya mpo azwa susu mwana oyo ifo mwana akoma majeur ti 18 ans ezawa après 18 ans eske fille oyo akozala kaka vie pardon bopesa mwana na ye bashuker merci beaucoup bashuker nanga namoni natiki bino bopartage video wana ya video aketi aolela mwana na ye aza nigérienne alobaka anglais ye alobaka français mpenza te bozoyoka ndeni azobundama na français na ye vraiment bamboka toza oyo eza kaka matata bashuker na ngai ya basi mpe ya mibale bokanga nao maboko so ate ozotambola nzela omoni mwana asali mabe yaya kobeta te zonga neti ndako soki onyonga litoyi onyongi litoyi na ndako pardon bashuker na ngai toza mposa baniese na baneve na biso bazalazala tomonaka bango merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu bisika nyonso bozali bopartage video oyo bizu na bino nyonso au revoir.